Bonjour, bonjour, bonsoir. Nzanga ya bino, leki na bino, yaya na bino, mwana, mama, na kombo ya Cosette ya Kiesi. Oyo eza eloko na bino, kingakati. Tokomonisi kingakati. Kingakati. Yango oyo, tomami lelo le 10 décembre 2022. Fin de l'année. You enjoy it. Yango oyo. Eza esika obunga te, na wesegeni. Esika obunga te, la simple comme bonjour. Eza na wesegeni, na veni Ida, numéro 55. Ozana besoin ya biloko olia. Biloko olia soka na mo besoin. Benga Cosette ya Kiesi. Numéro na mezali 07 12 14 10 10. Na anglais 074 12 14 10 10. 074 12 14 10 10. Chez Cosette, Kingakati. Yango. Chez Cosette, Kingakati. On a besoin ya emporter au Béni. Numéro angwana. On a besoin ya take away au Béni. 10 minutes, 20 minutes. On ferait un bloc on a. Kingakati. Yango. Olia komela, olia bien, omela bien. Awa, iratarate. Bina file. Nzanda lola pambola bino. Loba mninga sepe na kondo mpe asepela tina oya yo. Oya boya samtina. Oya bana biba bebe. esengo mingi koretove mino liso na konti ya tindika télévision chaîne ya lemelaka bino baactualité na ntango oyo esengeli malgré badifficulté ya voir bakosukosu nazo insiste toza wana mpona kosalela bino mosala mokolo ya lelo toye lisusu elongo na lisanga ya bafemme veuve ya basoda oyo ekamama maboko na mama Marceline Vita organisation yango komona yango charité oyo etelemi lokola mutu moko pona kotambola pe ko soutenir FARDC na bitumbo bazana ngo mibali na bango babundela mboka mibali na bango bakufa pona ekolo mibali na bango baza bavaillant héros oyo basalaki mboka oyo peza na kimia kasi mokolo ya lelo elongo na mama Marceline Vita structure la charité toujours la marche kobanda première hôpital HJ bien soboyi biango kino tokosuka na liboso ya palais du peuple oyo wapi mama Marceline akotanga memo pena bato basengeli toza elongo ensemble tokokena bino en tout cas na sali déjà annonce oyo po kuna tosala ka reportage donc topesi déjà na ba mama nyonso oyo bosepeli ntango bokolanda reportage oyo koadere charité kohésite te benga tokoyamba maboko polele ntango bamama batelemaka makambo esimbaka donc nazotika bino bolanda reportage oyo toza elongo na ingénieur Biyumbuyi tozokende de la place première limité kino palais du peuple pour natina ko soutenir FARDC na marche oyo. Et grand merci na bakolo chaîne na koko si santé ça qui na pesa bango mbote rifa ki so melongo na papi Kelly na bo sanité bino bolinga biso boze belé bambote na bino yango na tolanda reportage oyo et puis tokuta na mikolo ya bolanda.
Ah.
Mama oyo nyonso tu poto tambola otalisa mokonzi ya mboka ke toza nsima na ye aza ye moko te poto talisa mpe baagresseur oyo baza na este na Congo bakokoka te. Congo eza mboka ya Nzambe, eza mboka na bilaka bakanisa bane pase eza na baétrange bapaya bamboka mosusu babongisaka place ke bitumba ekobima na Congo tokose refugie epa na bango me balukaka bango nde balongwaki epa na bango baye korefugie na mboka Congo.
Nakoti. Déclaration de l'organisation non gouvernementale La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous, veuves de l'organisation non gouvernementale La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que celle des militaires et policiers de la ville de Kinshasa, préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire de notre pays suite à l'agression dont et au silence de la communauté internationale face au massacre et tueries par l'armée rwandaise via les terroristes du mouvement du 23 mars. Tirons la sonnette d'alarme pour répondre aux mots d'ordre de mobilisation générale lancés par le chef de l'État. Ainsi, le devoir citoyen nous invite à soutenir par tous les moyens légaux nos forces armées et leurs commandants suprêmes en vue de bouter dehors l'ennemi aujourd'hui mieux identifié. À cette occasion, nous exprimons notre soutien à nos vaillants combattants qui sont au front et déclarant être comme un seul derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la victoire qui est certaine, convaincu qu'aucune solution durable à l'insécurité ne sera possible sans une justice véritable. À ce sujet, nous déplorons le fait que des personnes identifiées comme responsables de milliers de morts ne sont jamais interpellées. Nous en voulons pour preuve les personnes citées dans les rapports mapping et qui sont encore actives
dans l'est de la République démocratique du Congo. Encourageons les efforts diplomatiques comme solution éventuelle à la tragédie que nous vivons. Cependant, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Dans ces mêmes registres, il faudrait aussi éviter les alliances avec ceux qui ont développé une forme de mercantilisme militaire, ayant comme vraie motivation le pillage des ressources naturelles de la RDC et l'occupation de ces terres. Il y a extrêmement nécessité de répondre de manière urgente aux besoins des personnes déplacées. À cet effet, nous nous engageons de répondre à l'appel lancé par le gouvernement. L'heure est grave. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée aux seuls gouvernants en ce moment crucial. Faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. La situation actuelle de notre pays exige de nos veillants soldats un sens élevé patriotisme, de fidélité et du sacrifice. La nation congolaise est très reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité du territoire national au prix de leur vie, et c'est malgré la précarité des conditions dans lesquelles ils se trouvent. La complaisance de la communauté internationale envers les multinationales et les pays prédateurs de nos ressources naturelles engage la grave responsabilité de cette même communauté qui, dans sa duplicité, souffle le chaud et le froid. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des richesses naturelles, il y a des peuples congolais qui ont besoin de vivre en paix. De quel maintien de la peuple parle-t-on quand le nombre de morts ne cesse de se multiplier? Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croissons pas les bras. En tant que peuple, unis et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Ne laissons pas balkaniser la République démocratique du Congo. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Merci pour cette grande mobilisation en faveur de nos croyances derrière remercier la veuve Nyonso pour l'acte de Boussane pour répondre au message du chef de l'État pour nous soutenir en envoyant les bons là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. En cas, c'est que prochainement, on continue le souci.
toza ebele puis bazobakisama. Alors baveuve baza négligé, bazobengana bango na bandako, même soki ratio ya fin de l'année ekomi boye. Baveuve bazopesa bango bakopo ya loso, salaire ya malonga eza te bazodéranger. Alors basoda na biso mpe bazosouffrir, salaire eza moke. Alors président kanisela basoda vraiment a voté tolingi soda suka ta na $500, soki batu bazozwa plus de $1000. Et pourquoi pas batu baza kobundela? Et puis à sécuriser biso baveuve na baorphelin, toza na baprojet biso baveuve, aluka biso tokoki kosala topesi ye projet na biso pour encadrer bana na biso na baveuve. Merci alors toza nsima na mwasi ya soda naza mpe orphelina naaloba mpo na chef de l'État asoutenir mibali na biso bazobunda bitumba, biso basi tozotikala tozoniokoma na kankokolo na bao baza na bakantati bakanseta na kalufungula, mibali na biso bazokufa pona toboloba te tokufa pona ekolo, me bakufa pona ekolo eloko malunga tozozo eza te. Biso basi tozomona pasi, tozofutela bandako na kati na kolia pasi. Ayeba pona kolia na biso pona basi ya basoda. Ayeba pona bana na biso mbongo azopesa biso eza muke tozo ba 200,000, 250,000. Mbongo wana merite te po tofutela ka ba classe tozofutela eleki please mbongo tozofuta bazofuta mibana na biso. Tofuta ba salaire classe ya ba 300,000, $300, $200. Siko bana na bakutanga na ndenge nini bakolia na ndenge nini na 200,000 wana yazo pesa biso. Tsuka na biso yango wana akanisa pona biso toza pona ye. Mibali bakufa likolo na ye, bana na biso bazoniokwama. Bamona pasi mwana azokende classe na nzala, kozonga na nzala. Siko tokosala nini pona ye atala bitumba na biso. Totangisa bana. Kolia pasi tala ba santé tokokota. Siko so soutenir biso te. Kalu fungula. Apesa biso mukongo pona nini? Biso toza pona ye. Mais atala ka biso te. Atala biso mama kalu fungula. Azo kipe ba mama lufungula te. Opesi mukongo. Siko biso toza pona ye. Kotangisa bana. Kolia pasi ba santé tala ndenge tozo kunte sila. Position ezate. En tout cas tala biso ba mama lufungula. Biso ba mama lufungula to nika soutenir. Pour soutenir biso azali talingi ba santé tozolia pasi kotangisa bana tosuka ndeni en tout cas papa alors biso mawa papa baka lufungula so papa ba lufungula toza besoin atia biso pa na biso akipe ba mama ba mama lufungula tozoluka soutien ezate tala na ole santé nga mama ndena ezali ngai nazoloba nzambi abatela chef de l'État na biso asunga biso makanisi azokanisila biso tosepela toza baveve lukola ngai naza veve naza na pasi bayiba ngai karte ya mobali na ngai nazotelengana naza na kalufungula nzambi abatila papa akanisila biso nyonso baveve nyonso sikoyo likambo toyili lelo tomona tozaka likolo tofandi ta place moko toyebisa mama mituna toza nango pwisa te atiki biso kaka na nzala atiki biso kaka na maloba tolingi toloba yanga nyonso naza nango yangwana papa kanisila biso pesa mama mayeli asonga lisusu afandisa biso place ya malili tosolola na ye bana bakatani classe bazotanga te lukula ngai mwana ngai atikala mwana muke azotanga te aza na ndako banda papa akufa na usala ndenyi place ya kozwa mbongo naza nango te ngai nakanisi te tokutana totuna mituna azwila biso solution siko ndenge asakei tokoswa solution wapi